Bande konanga bana nzambe, c'est vrai que vidéo yo ego melate ego katana parce que ba minute vraiment c'est l'équipe. Alors bande konanga pourquoi ba sataniste ba belagate ndeko eza signe moko munene to lobele bino na bandenge belé ba so zo ndimate mais na yeli bino signe moko ya koyeba ba sataniste mususu. Pourquoi ba sataniste ba belaka te alors que ba sala lanza meneti biso boye to belaka parce que toza toujours attaqué. Mais ba sataniste ko ba takaka bango te bo mona bango kuna baza tout na santé kitoko santé bien jamais ko mona ya kile hôpital tout ça soki yo lobby akobana yo parce que nazana makila ya Yesu. Mais tokotala la Bible soki basali na nzambe babelaka to bamonaka pasi souffrir azo bela te mais azo souffrir parce que Bible na biso un pasteur c'est un soldat de Jésus-Christ. Alors un soldat est appelé à souffrir. Bon mon abandeko exemple dans la Bible. Après, on peut savoir un exemple, la bataille qui est sataniste, botala bango, neti lukao, au Afrique du Sud. Bon, on est toujours là, les gars, tout ça, abel la kate, batu belé nyo son azo coordonné bango, yemoko. Bandeko, toke na 1 Timothée 5:23. Dans 1 Timothée 5:23, Timothée a souffrir hernios. A prêcher parole de Dieu. Mais hernios a souffrir azana kimiate. Timothée. Paulo aye abonde lipo na ye. Abi, mais ça ne va pas. Paul était très puissant. Aya bonde lipo na ye mais abi melaga ata muke ya 20 pour na passer oyo. Le jeune pasteur Timothée azako bonde la azako prêcher Biblia ernyoso malade zabotika ete. Exemple li bosso ya mwana Bible. Pourquoi? Parce que biso batakaka biso basala nzambe solo. Basala biso biloko belé ya mabe ko take biso partout na ba télévision physiquement spirituellement pour toza un kolo. Mais ngape nazo tikate nazo changer ba belé. Alors pas yo zali. So na pese exemple balé na tangi bino ba kombo ba sataniste mususu botala bango. So fungoli Bible na yo na 1 Timothée 5:23 na bazi komona. Bandeko tokomi na Paulo. Paulo n'était pas malade mais souffrance les kaki. Azako prêcher, azoko taba boloko, bazo beta ba fimbo. Maintenant, autre côté, il y a un pasteur, c'est un soldat, athlète et laboureur. Totanga ki na Corinthien, Paul Onenga Zoluba, ne ba ko beta iba fimbu, biloko epelé. Pona nini, pona azo bima sangwa malonga. Ndeko na ngai soko moni mosala nzambe te ya kamalamu liloba. Et que aza menacé na mukili oyo sur cette terre des hommes kangama na ye musala nzambe ye wana. Soko moni musala nzambe akumisaka ye star de la parole aza ya satana. Soko moni musala nzambe bato ebele ye kaka. Par exemple exemple lo Kau, pa Marcelo, pa Walesa, pa Mukuna, pa Mbiye, Gege. Bana nzambe pourquoi boza ba fanatique ya bato bazo sala na bango nzambe te.
Biso to hotel maté qui toko. Au moins 200 personnes, bataillon 300, les moussou 1000 personnes. Mikolo ya 2000. Mais tala sataniste les gars tango zo tcha, oka 15 000, 20 000. 20 000 insensés. Balandier. Je dis bien, 20 000 insensés balandier. Toi qui na sataniste moko wa kombo na yesu kina na bosa na ye ya mwindo makasi boy avant da so imbatik so injili. Alobaki ye 20 ans kobela na été. Yesu expliquait tout clairement mais les gens ne comprennent pas. Alobinga 20 ans ko ngana kobela na ngate. Satan abi musala onga na pesi yo. Sala yango 15 ans obela te. Parce que a priori, il y a des maladies. Il y a combattre. Mais il y a lobby 15 ans ou 20 ans, yo okobe la te. Yo okokoma mo bangé. Dans la maman kalanga. Banda boyeba maman kalanga. Kutu suwa kwa okobela pa ko mo bangé. Bino somo na maman kalanga beli. Maman kalanga bo somo na beli. Sataniste ifonge. Mikolo nyonso, est-ce que nous sommes abeli? Est-ce que nous sommes abeli? Mais ça signe mon nene bandeko. Ngai awa baya ko zwanga na ambulance. Na fandi bandi mbayibi. Mais sommes na ndaku, mais comment? Bana balobi mais papa, que l'hôpital ngapi mais non ngazam hôpital te. Papi non faut que l'hôpital. Na bengi ambulance. Ambulance est hôpital. Oh. Mais je me pose cette question. Mais nous sommes malades, mais nous sommes ça ne va pas. Malade, c'est un abakar. Oh. Bambila, c'est pas là. Non, on a pas besoin d'un bon. Tant qu'il va parler, on va parler, on est Bossani, on va être là, on va être Babini ko mbanga mbangu oh na tuni mutu wana donc il a scanner na tuni mutu wana mais qu'est-ce qui se passe ah mais c'est grave oh. C'est grave c'est en 2019 ou bien 20 maintenant faut la 19 18 19 oh. Na tuni mutu wana mais c'est grave oui oh. Mais depuis quand ça la maladie bataki ya molili ya ndenge na ndenge zunga na hôpital pouf. Donc on a 17h. Sikoyo abi on a hospitalisé. Oh. Na mona docteur tala ka fumba ya ba bendanga ba makila na ndenge moko. Mais non. Na mona kaka docteur aye ko pesa ba document nyonso abi Monsieur Nina Banza, retournez chez vous. Il n'y a rien. Oh! Na bengi taxi dans une antenne. J'ai les documents ici. Tu vais y aller. Pour nani, parce que mikolo wana na teaka envoûtement. Talande sukila inga. Ba représailles. Tala passe to monaka. Mais tala ba sataniste kuna oh yo so yo bi kenga na sita sataniste tala so za malade yo la ndaka biloko nanga na sita ba sataniste tala so ba malade tala walesa so mona walesa ba mera tala mukuna ese boyo so mona mukuna ba malade Moïse Biye ye mo to grand gege tala santé Maman Sanjour. Prophète Tatou. Prophète, pourquoi les gars prophète Tatou? Lukao. Oyo, na félicite. Deko nangaye. Et ça va signer on a pesi yo. Tiens, on cas à partir de l'élo. Jean-François, il faut boyer bien l'élo. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Ayaka na YouTube presque chaque jour dans ma salle. Chaque jour. Ah, on appelle le thème, petit on a la musique. Petit on a la musique. Bananzambe.
eza mawa et boyokanga eza na bato ebele baye déjà 5 baye pa na bango so kofi soki bakomi grave et puis la plupart de bango so bakofama na limoko soki bakomi grave babandi oyo apananga o pasteur Jacques bato mo babengi nga batindi nga pa na yo babi pasteur soki abondeli mpo na yo baye déjà 5 tous les 5 bake donc bakomi na phase finale mosusu abengi o te badocteur babina vanaka na ndako nazelaka jour yango ozobenga nga bayebisanga ke pa na yo miracle kosalama bandeko boyokanga naza deja na bandimi na ngai yawa baza ebele soki yo okomi grave soki nano okomi grave te olobi mpo na yo kaka bato babona mpo na yo même soki okomi grave tikala kuna koya mpa na ngai te parce que bato ebele soki okomi grave alingi okufa opasa asalanga ta prière naosala te naosala te c'est le moment yango yoyo oluka oyeba nani aza vrai mosala nzambe nani aza mosala nzambe lokuta alors mpo oyeba mosala nzambe ya solo na ya lokuta zwa kaka mutu te mutu akoyebisa yo zwa mateya na ye tiango wana tala neti oyo sataniste efongi ayaki koyeba na bino ke naza mosala na nzambe nayeli bino vérité mais tala makambo na ye kuna contre Carlito contre Baka contre Kingande kaka ba problème na batu koswanaka na batu oyo soki oyo kaka olomide nani oyo mosusu oyo azikazika zwa 10 vidéo na ye 10 omona nyonso problématique parce que pour la nini parce que ayebi te akoteya nini lokola ayebi ke tozotia ye siko miso teya totala yo ayebi te tokoteya nini parce que yesu kwa meki koteya mateya nyonso ateya kesa bafoti ebele mateya tout akoteya parce que il sait pas interpréter la parole de Dieu ayebi te tango yo bazolo bana ndeko nanga bima kuna mutu wana azaka na bavia ba 150 250 000 lelo bako ba 15 000 donc bato ebele bakomprena babima na bango mais yo kaka zoba mutu tikali kuna donc yo vraiment osvandi pour m'expliquer yo via Carlito pour bafinga Carlito yo vandi pona ndengo wana adi comment koza zoba tina niveau wana mutu akosala moloko na mwasi na yo après yo bendiye mais soki yo mobali mutu zolanda ndengo wana après comme yo oza de Dieu ndeko ozo commettre péché de participation ce qui les lok fi brusquement mbalamo séjour de mort mbalamoko nazo prévenir bino parce que ça musana ngai lelo kufikaka pas séjour de mort vous en place muso okinete c'est le moment parce que eloni zo bino bolingi li ba nzambe te Jésus n'a-t-il pas dit ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais bino bolingi ngote. Vous êtes dans le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Yo lingi nengwanate mendeko nangaye. Bella, tango kote hôpital, oyebi eloko oluka liboso Bible. Oh madame bengi na passer dina banza boni. Et loko yo oluka liboso za nini Bible na bengi na passer dina banza. Et on a voyé ça ndeko benga kuna. Na voyé ça benga kuna. Alors tout à l'heure bato ndeko na ba bella eza na Bible. Paul a souffert. 2 Corinthiens 12, 1 à 10. 2 Corinthiens 12, 1 à 10. Na 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Souffrance à Polo. Et char des anini.
Et char zaiti omoni nzita kamundele o songi wana. Allez, olongwe pa songi o matimu ko kati yango. Ya wana ba tsubaki na. Ya wana mona Paul tango azote ya. Alors bato so azoloba ala konki. Tango azote ya. Passer tellement passer les kaki. Tu es évité parce que la Bible lui a dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Tu as évité peut-être Nzambe aboye kolongolango parce qu'il a persécuté les enfants de Dieu. Mais eloko wana zaki nango nini parce que kenda kana likolo amonaka ba secret. Alors likolo amonaka ba secret pour azala orgueilleux te. Allez, ange à Satan. Voilà la souffrance, il y a l'apôtre Paul. Moutou sera l'évangile belé. Souffrance. Un vrai serviteur de Dieu est appelé à souffrir. Na maladie paix. Parce que ernio soit bundisa yo moindre fois pas bâtir maladie dans zoto ernio soit au salayo. Paul a rien molimo santé. Paul a rien molimo santé. Mais dans la sataniste oyo. Et nous sommes propres, bien, tout ça. Babel la kate. Na boy kotanga bakoma bonsusu wana. Babel la kate parce que Satan il s'en yo 20 ans au belate. Dans la sur bate ya kamour. Dans la sataniste on a tani sur bate ya kamour. Signe mso ngwana. Dans la il faut que bano yebaye sur ça te amour. Nga et darabino hein. Oko finga rapona episode vérité di kambote nzamba zana yo. Mende konanga fo keba. Nga nzambe a utiliser nga. Bandimi nga bayebi. Bandimi oya nga bayebi. Na ba oyo na longola biloko na ilongi bayebi. Soki kana zo ba koma nzambe. Keba ndeko oya bikoma koma oko zoa. Hein? Songa zo ba koma nzambe pona ko aider bana nzambe yozo ya bikoma koma okozwa omona bana na yo mwasi na yo yo to bandeko na yo soko chetembe koma bikoma koma je te préviens parce que la malédiction est automatique ngana osamsala nga nzambe pona ko aider batu oyo bazana bobungi il faut ba ya la lumière yo na kindoki na yo olingo tshaba commentaire mabe d'accord tia mais yeba yango soko tsheka ka ba ochena koma lokuta eko bimisa kombo na yo ya solo. Kombo na solo wana toko tiko na maboko na nzambe. So zamuta tembe meka o mona ta musu yo moko kufi. Ta musu mona ole bande o mona yo moko penda ba reprendre yo. Basala ngama nzambe te. Alors comme Job a souffert. Job a mona pasi. Ya pasi. Pasi, il y a pasi, tu vas comme si pauvre. Job. Token à Trophime. 2 Timothée 4:20. Au moment où Paul a le j'ai laissé Trophime malade. Abondé pour naïe, mais malade, ils ont continué. Batak et l'équipe. Ma compagnon de la lutte. Tant qu'on a 2 Timothée 4:20. Yo moi na nzambe, tant yo sera souvent malade. Osa souvent attaqué. Mais comment on a pourquoi? Parce que le bâtiment, vérifier, examiner les Écritures selon Actes des Apôtres 17-11. Oui, 17-11, attendez. Oui, Actes des Apôtres 17-11. Tanga 17-11. Paul a bon délit, mais ça rappelle la gaga. Niveau batak les kaki. Na pesi binango na 2 Timothée 4:20. Alors Épaphrodite Moussa Lanzambe Philippiens 2:27. Philippiens 2:27. Tant où yozo mona lelo la bienté, lobi kuno za bienté, lobi kuno malade, lobi kuno la bobo ça ne va pas. Mais qu'on décourage te aux amours nzambe. Bazoko kate de okufa.
mais nzambe kotika ka ndengo na te o mona moko mosusu ebebela bango mokolo mosusu nga ekobebela bango monaka o akei alobaka moka ya akei yo ozolela ozoluka mbongo ebele mpona ye to batza batindi na hôpital yo ozoluka mbongo ebele mpona kosalisa bima ena mabe te. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. 2 Rois 13, 14. Élisée, malade de Bomakiye. Hein? Élisée, malade de Bomakiye. T'as Moussa Nzamina yo? 3 ans, 4 ans, 5 ans, Abel a raté. Oui, peut-être ça nous gêne. Mais si on a dit ce qui nous a billet, ça t'a payé billet, on a un problème. Si on a dit, oh, 4 à 5 ans, on a dit, ça t'a payé billet. Yeba que ce qui est au théâtre, Nzambe soka yebi ça t'a payé billet. À mon avis, ça ne vaut même pas la peine, il y a au combattre yo, ce qui a lingi jour à Bomayo, à Bomio à Malamoko. Mais mosala nzambe via mwana nzambe via mosala nzambe ezali kitamata yango na bogo eke Yesu amona ki pasi Jésus amona ki pasi. Jésus a éprouvé 3 sortes de souffrances physiques, psychologiques et morales, mais il n'a pas péché. Il a au contraire dit pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. Alors bande konanga na banzi bozoyoka on a expliqué bino. Hein? Jésus a mon passé. Mais yo za serviteur na ye olingi to mon passé. Pourquoi? Pourquoi yo lingi mon passé? Ah mais il faut mon passé hein. So lingi mon passé tika makamna nzambe. So lingi mon passé tika makamna nzambe. Alors bandeko exemple ya suka. Na pesi bino hein Élisée malade mte bomakiye Élisée ko na maladie 2 Rois 13 14 mais Élisée c'est qui nani aki serviteur de Dieu au monde serviteur de Dieu ba belaka de bazo kufa bino pa mosala nzambe na ba bela kufi ba bene ko critiquer po yo ebi lo baté bato ba belaka te za ba sataniste biso do belaka parce que ba attaque les kitro les attaques foudroyantes les kebele ndenge na zo de livrer bino déjà ba ndoka famille bino bazo attaquer ngai. Boza combien? Banduka famille nous nyos comme ça la bako attaquer ngai. Ézéchias. Ésaïe 38 1 à 5. Les rois Ézéchias. Ésaïe 38 1 à 5. 2 Rois 28. Abelaki. Abelaki. Heureusement les leki Nzambe va accorder 15 jours. Il y a prolongation. Dès qu'on a tango aux amouana nzambe ya solo, au banobelaka, mais pourquoi cette souffrance perdure? Ma souffrance est en train de perdurer. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fermé ses yeux? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il m'attend? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce qu'il exauce mes prières? Et bien sûr que oui, il y a ça prière là. Mais ça bit tout battre. Et ça bit tout battre quoi? Qu'on l'a raté? Qu'on l'a raté? Ngana zalia mkolona nakotika mutu. Par exemple, na telemaki bamboto moteur mona ta télé mabe ba rétroviseur dans un système automatique. Bon ba yeba finir na makasi. Pouf. Oh. Natala bona zo mona susté. Na kiti na bet final la clé boba ezo nga susté. Na mandi ko tshaka na maboko. Na okina na garage na zo ki rendez-vous le 27 12 mois 2022. Nyonso wana Satan attaque financièrement. Satan lingi fo mbongo ebimaka. Parce que ce mbongo ebimi au commune bilobela. Voilà, na pesi no bato yobota la bango Kalanga Sharufa Lukau sataniste ifonge Baka Walesa Mukuna Mbiye Mama Sanjour Prophète Tatou Lukau Tony Silas
évangéliste soki makengo soki évangéliste nani oyo na Belgique omona basatela bango tala Tony Silas tala évangéliste oyo ya Bruxelles wana susu groupe wana nyonso tala basatela bango oso omona ba Tony Silas bazobela est-ce que bino so omona ba Tony Silas bazobela parce que na contrat na bango ba pesa bango osala musala tina suka obela te okosala musala na yo tina suka okobela te ngai satan moto nalobi. Alors, ceux qui ont compris la raté, à partir de là, on comprend. Olanda yeler, dans l'élo. Au moins, sataniste, c'est faux. L'obézana, 15 ans, yango, 15 ans, yango, botalakaye, abila raté. Les autres, même l'autre, au comme fanatique, il y a sataniste. Yo, comme fanatique, il y a sataniste. Au lieu, aux la fanatique, même papa, na maman, yo, comme sataniste, il y a sataniste. Ma mingi, hein? Allo bandeko nanga bouti kolanda musali munene ya congolais pasteur Jacques Dinabanza. Pourquoi ba sataniste babela kate sorcier kutu moko abelaka par hasard mais sataniste abela kate sataniste aza nani aza mokonzi ya basorcier sataniste aza nani aza ministre ya Satan. Voilà sataniste à côté ya amour te parce que yé azana amour te azana haine. Sataniste azana amour te azana haine. Tous les sorciers congolais et satanistes balinga pasteur Dinabanza te. Tous les sorciers satanistes balinga pasteur Dinabanza te. Bandeko, comme d'habitude, Nathalie Mino a verset biblique. Bon, faut la Bible na bino. Botanga yango. Nzambe apambola bino. Soki lobi to kutani tena kwa Nzambe. Mercredi to jeudi bokozwa Bartimée. Bokozwa Bartimée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.